yo po finga fali na lobaka na ye ozalaka pas fali olobelaka fali mais manike ikende na nga oyo eleke longino na kitoko ngam na yebisaka yango pe kanga ikanda so na yebisi bango kanda so longo bilamba longo apo na fali biso aleki papa bango papa na bino aleki papa na bango mais là lelo siko déjà moi te marketing on a zo sala déjà o sala de lo moi bien pourquoi ba ware ko rejeter ka bongo aussi on taper à travailler à contribuer un peu moins implice na bandeli ya carrière ya fali pourquoi mais tant à contribuer à sara musala na bandeli ya fali pourquoi leader sango la PC mbote mais bitumba siko yaki obanda na tie comme lelo bazala te pesa klenga ba betanga pona fali ba boma ngai pena na bisa yo na bunda ba bituma na ba 20 personnes na ba orchestre mususu nga ba golua pena bona betaka bango siko bato ba changer ba côté wana bo zaye pas fali bolongwe bo kei kuna bo critiquer fali bo yesu ko songa vraiment eza fali pour pape azana ndaku ya orphelinate eza ndaku ya orphelinate oh okendaki na yo po ozonga lisusu okeya po ozonga su non mais manike quand même mikolo azolobela fali bien azobundela fali abalukela ne papa ma poto lakisa bango pour ngana lakisa bango ngana za serpent beta rapene ome olongola bilamba ba waro ba rabata logique ba waro ba mais ça doit ba logique so ba bébé robeba bayoka bamona aigle bamona Michael d'Afrique muto aleki ba jibe na succès muto aleki ba innocent balume na succès muto aleki ba Sele na succès muto aleki tous les musiciens congolais na succès aleki jibe na succès ouais makasi on s'en rendait papa chéri l'homme de œuvre makasi aigle aleki papa chéri na succès mais na Congo awa toala ba baoba toala ba fait na biso le rôle ba Kofi Olomide les jeunes pato les gens na musique à Congo le roi les rois de la forêt oh ba respectara oh ba beta musique oh et sala bango mais na Congo numéro 1 ça parce que mon tout temps rôle ba mutaleki fala zate mutaleki fali na succès zate biso to respecter pe fali to pe sa fali moi valeur oh mon ami c'est mon roi mise mo asila kala a même pas na 2 parcelles a même pas na compte bancaire peut-être $1 million mais à rolekana fa na poto wala ba kabele ba bilamba ba kabele ba 50 euros a roya ba no critiquer fali ko finga fali est-ce que mutura seleo na misika kongwa zata kufa déjà kala misika kufa de yependa mais c'est le Poutine auto miseta disque état d'esprit quand même évoluer bien dans la plateforme ils ont volé bien net album c'est le mutoyo comme on est tu vois la image bien dans l'angle tu peux me faire et après Allez, petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle, maman. Moi, idéologique, je suis pas avec mes petites parties. Salut à toutes et à tous, très chers fidèles internautes. Bienvenue dans votre chaîne Toumba Toumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M, le général de la presse internationale. Babi Obaxela Ramon, papa Eskakadi. Batutu Bosé parpillé à travers le monde, tous les 4 coins du monde. Bozala Kolamuka Yabine Yango, Toumba Toumba TV officielle avec Zakari Mwamba, encore et toujours. C'est lui qui a vu le fils, a vu le père. Balobi, il n'y a pas de succès sans successeur. Aujourd'hui, les lots ont toujours idéologie. Yanzambala toujours Makolongulu. Naeb Sarabino na rolata sandal mukoloba na poto tubo kotizelenga la. Bodelegelenga mutu na Israël qui ressemblanga sandal Jésus-Christ salata. Mugona rolata sandal babi deux fois tete jakiti bon awa. Vous comprenez que tozala la crèche, hôtel la crèche na quartier Matonge la commune ya Kalamu et sikati Jésus awa to kotumbala nani. Ah et pas big manager Ritin Fuki. Oh yo toujours to sala na yedi. Balobi deux fois te ami ya ba musicien ami ya
y a des politiciens, amis à journalistes, vraiment, big manager, vous qui merci pour le soutien, merci encore une fois de plus. N'a pas bloqué ni dispatchante. Le seul et l'unique déclaré, il n'a pas bloqué ni. Babi deux fois déclaré ma casse dans le gouvernement ngolais, ça lui confiance. Aux 1000 conteneurs, 500 conteneurs, ça la confiance n'a pas bloqué ni dispatchante. L'homme le plus sérieux, plus que les mots sérieux elle-même. Merci pour le soutien. Merci le sénateur Yanzambe, pourquoi pas. Fondé pipi de lui, Nazaro la Londa m'a très bientôt, ça carry mon malade à Londa. Balobi héroïne dans ma bébé, bon, ça déjà terrain. Pour tirer les gens qui la Londa, ils ont quitté la Londa. Balobi deux fois tel, l'autre retombé, n'a pas wario. Bawario, bon, la moukabo, on s'abonner, dit. Bon, on a liké, on a commenté, à Bino Yango, Tumba TV officiel. Bagolo, bagoloise, les gladiateurs, bon, la mouka. Les espiritas, les héritiers Watanabe. Balobi Banzoi, les Nzoi de Werason. Balobi les nouvelles générations de Werason. Kumba Marepa, Yemoko Dada Moussinga. Un office présent, Alain Moutaga. Deux fois la carte 001, merci beaucoup à Batoutou. Vous avez toujours la confiance, les musicois. Batoutou, vous avez parpillé à travers le monde. Vous avez continué à la confiance à Tumba. Tant que vous avez là, ceux qui nous s'abonnent, s'abonnent directement. Awande bilengi, ça a une idéologie, on tire toujours idéologie. Nzamba na makolongulu ngai. Nakolata sandal. Mukoloba na poto tout va cotiser l'engala. Honorable Arnaud Diwaku, Maman Emeraude, Grâce Djunga de Paris, Maman la Kylian Mbaye, Maman Monique Nzumba, Nazaro de la Bino Tumabe, dans le Kimpanga garçon Schengen, Patrick Samba le médiateur, garçon capable, Mukoloba cotiser là. Bon délégué Moutumoko, à quel ressemble à sandal, Jésus-Christ a été mouronola ta sandal. Bon ça n'a pas boui. Makolongulu ngai, makolongulu. Deux fois tel l'autre ça toujours. Na wario moko soldat makasi auto beta masolo. F victime et ça bon on a Congo Brazzaville plus précisément na kata pont noir. Bazo livré concert moko lelo VIP na kata pont noir wana. Ba wario tout bosé papier à travers le monde. Awande pour recevoir information et assure. Et ça nulle part ailleurs na Tumba TV officiel. Merci beaucoup aux abonnés on a eu photo beta masolo. Na ebike Fisto coloqué El Zapatero. El Zapatero, Fisto coloqué merci na sous les Kauka Parazouzou. Merci na Bessengande Balono et Malor. Balobi rapproché, il y a Aigle, merci beaucoup na Batoutou, merci na Coco Dilasso opérationnel. Deux fois té, Joy Yeli. Balobi na Zaro la Joy Yeli mabe ngaye. A Gazou sur les Maya 4 deux fois té, déjà tant la met dehors. Azaro Kota véritable warrior. Oyo. Até bar likolo ya Rosaranate. Véritable warrior habité. Ngati jo fo. Na bana wa kotumba de temps à autre ko pesa ba information parce que toi na ba wa ba na bangé na événement oyo monde atier za rozela et ça bon le 29 octobre na stade de Marty fallait pour papa affronter il va affronter stade de Marty ce 29 octobre na ville professeur Kinshasa na République du Congo l'Afrique centrale et c'est ani makambo rozala le l'autre za obeta mo masolo mo belé na la meilleure bonne santé papa la migo on a bien l'homme de succès. Parce que ma beza ma peine batuko penga na biso na bité na Chine na chinois na pesi yemoko de king merci na de king Fali Ipupa di Cap la merveille maravilloso el pipe de wolo le petiti el fantastique hermosissimo le 3 faracel aigle numéro 1 ya monde pe Afrique mobimba na moni bongo mokonzi edi badiata Kulumadia Kulumadia motema nana boduka soule kauka opérationnel mokonzi sengande balondo maître privé ya aigle na bosante ko pesa bongo na Coco Dilasso opéra un victime ma pepel so Brazza Panzani Brazza bena tombe ba copain te wana Michael Lamukio Nemso petit sac mambo esenga Fali arrivé à Fali pour la rata Nemso arrivé zaki dégâts talaka ba José Ngoubi vrai chéri vrai momi sermo ba la taille bien la reine mère alors la larna ebele moi si qui toro noir frappa atindi bena mongo délégation qui et qui Brazza voilà la princesse Jilindaya, moi si alibala ya tongo. Yo so coûté $500. Asumi na mbongo na ye, asumi na ba warrior awa pena ya king na biso Kinshasa. Plus de 35 atini bango Brazzaville.
Fedelo Industriel lokumu ya bamongo. Lokumu ya bamongo. Numéro 1 mutakosa bisou na carte Afrique. Bisou na carte Afrique Fedelo Industriel. Plus de 200 personnes habitent au Braza. Mais tout ça a été le véritable code mondial. Le futur ministre son latibo est propre parce qu'on a bien beau et ça le véritable code mondial. Il y a Willy Moucheni a contribué et belé na kati mboka, a contribué ming na kati gouvernement, a contribué ming na kati ya Congo ya pour aider Borfeli. Abiba warrior otika bango boete 2000 warrior bakeni. Ouais. Là sont arrivé à Aigle Fali et Poupa na Brazzaville les aki liwa. Batu babenga bakecha basara ba Naomi ba Dorcas ba Vanessa ba lobi liwa ba on la té. Taka baki oyambe ba nika conseiller bandara ne ba yambe na ye. Bon. Mais si ko le ogi na hôtel la conférence de presse auto sala na pont noir kuna et batu ni babi mais fali pozo beta concert. Il y avait IP pour un bateau bazana moi moyen. Il y a un confrère journaliste à tout ni ah mais on betara pour un bateau bana moyen bateau bana mi tout parce qu'on pour un biseau. Petit peuple, on a posé to vivre aigle, to mona to vivre aigle, to mona rara na musique. Na ba mboke belé ozo beta betozo livrer ba concert. Mettons au kita aussi la biso ta concert moko live té, concert moko en plein air té. Ne aigle bi non. Et ça a né contrat parce que à l'obit il a fait plus ou moins 4 ans après ça soutenu na Congo Brazzaville kuna. Et ne voilà 4 ans déjà yango abine soki ba sponsor to batu ba bengi ici. Pourquoi pas abeta yekuta za kutu mutu ya ndeko le roi petit peuple bongo il ngaka bete la monde bongo le roi full bongo na ba en plein air bongo. Maintenant lelo comment on a quitté aigle après wana a rozonga directement potona F victime to ba ya kin après bazongi poto. Ouais normalement programme ezare 4 ans de 4 ans, ça fait 4 ans déjà pour ça vu les makaki aigle fali pour nenge biso moro ba congolais biso moro ah ba wario biso mo RDC et tout manquera vraiment par rapport au moni aza lelo na ba lelo fali pour ça numéro 1 il y a musique ya Congo et fali pour pas oyo azopesa musique goût on sa fierté ya mboka na biso lelo Brazzaville ba yebi ke na yebisa ka bango soki biso mo ba congolais to pesi batu ba valeur te soki biso ba congolais to pesi artiste autolingi valeur te nana repesa biso valeur taneti Brazzaville bangola ba Cameroun ba Sénégal ba Mali ba na Chine Sénégal Guinée Belgique Portugal Angleterre États-Unis bazo pesa fali valeur na musala o ba omona na miso lelo Brazzaville ezaki tombé na biso aéroport au lembo boy au talo kolo wapi po mona aigle bato bazo ganga bazo koya ba mona ra fali pour ba mona ra le king ba mona ra aigle ba yamba ye kitoko merci na président ya Brazzaville président Sassou merci na Claudia Sassou ikia na pese mbote ba mboza kitoko omoni fali pour pas et alinga bato mona l'arte aloba yango déjà ye muto akabela e 2000 obe 3000 na kalawana na bandal wana na muto akabela lelo obe $2000 $3000 $5000 a repréférer na muto akabela 3000 parce que à l'époque il y a aucun mal au sangalati ça veut dire que ba fanatique ya fali pour pas au bazara na petit moyen le roi ba biso boy on rappelle na beso tout monde a fali fala bete la ba bandule wana ezaki contrat mo ezaki privé o ezaki déjà ba chaki de makambo nango ya VIP bakota mais surprise de Rosala parce que OK bon moté parce que Brazzaville les gens au bukana ba utiti na mboka ba Brazzaville wana ba mboka tout ba yo mona fali pour pas surprise ezali parce que aigle azali papa mo arabien azam mission mo ayoka ba fanatique na ye o ya resepeli sapé bango après VIP wana surprise de Rosala pona sepeli sa ba fanatique oyo bazana quelque ba moyen muke po bayoka musique ya sika bayoka bamona aigle bamona Michael d'après muto aleki ba JB na succès muto aleki ba Innocent Balume na succès muto aleki ba Sele na succès muto aleki tous les musiciens congolais na succès aleki JB na succès ouais Makasi on s'en rendait ah papa chéri l'homme de œuvre Makasi aigle aleki papa chéri na succès mais na Congo awa toi là ba baoba toi là ba fait na biso le rôle ba Kofi Olomide les jeunes pato les gens de musique à Congo, les rois de la forêt, on va respecter, on va bête la musique, et ça la bango. Mais dans Congo, numéro 1, ça,
parce que mutu ta rôle ba mutaleki fala zate mutaleki fali na succès zate ah wana c'est le bilo ba warrior c'est le bisote c'est le monde na Afrique mobimba soki déjà mon seigneur Dangwe animateur au bena rozo c'est le comme si boy anikela ba basket azo kata $1500 chaque fin du mois azo le bagé topé sa valeur bena lo kumu et pas ya fali pour parce que ça tous a fier na papa Wemba lo ba kiamo to chalo to rota vidéo ya papa Wemba parce que ba comprendre que monument et musique oyo atambola na ba pays ya monde o musique ne kota papa Wemba o to perdai muli mone pe matuso na kanda aloba yango ke tozala fier parce que babandaki ko beta tango alobi babandaki ko beta biso ça veut dire azui génération na ye na oya lelo asangisi yango alobi babandaki ko beta biso awa tomonaki mutu moko ta defandaki moka tomonaki mutu to abunaki na bango mais yaki na mutu moko o ayaki c'est Fally Ipupa Aigle mais pourquoi pas biso tonima yango ba le roi de la forêt ba sala ba succès ba confier le bidé ba sala ba succès Fally azala te baba beaucoup a bongo Félix Oise ko fait la PC mbote abisi PCR générique PCR zo kota monseigneur Dangwe beaucoup a bongo Félix Oise quoi alobi ke numéro 1 lelo eza Fally Ipupa et donc si batu misusu moi mitu siko côté à spectacle côté spectacle numéro 1 eza yé na spectacle mais c'est ça dans la raison parce que Félix Oise Kazali azab mise o atange belé azana maye le roi a fait la so confier l'omide le roi le roi de la forêt alobi yango numéro 1 na musique actuellement ndenge to ça c'est Fally Ipupa di Cap la merveille sauf déjà bato ba génie bato ba ma yele bongo o biso no to comme na ma yele na bango te ba faire na ba sisi ba classe tout ba on ba dimension tout ya mayele bazo nima Fally mais pourquoi pas congolais et on a comprendre qu'il y avait petit Saclé l'homme de succès congolais so kabele 2000 en kumbisa au grand prêtre yo l'équipe bango vous comprenez mais soit qui pas fait la soit Dolph Moute bachila muna kabele mo $3000 a fait les joana allez l'euro terrien congolais ça monte terrain ça veut dire on dit mboka na biso po bonga vraiment totika complexe parce que biso ba congolais to ba complexé oh to ba complexé ba kumbisa biso Dadju ba maître Gims tout ça mais tant beaucoup comme ça Dadju ba maître Gims boza ba complet baza banda ya Congo babotami na Congo ba on la fierté ya mboka na biso ya Congo mais bango moko ba star wana obino bolo baza na monde yo ba betaka ba o ba ba leki Fally bango mo ba ya rapina pour chapeau respect pour na Fally Ipupa mais pourquoi pas biso to respecter pe Fally to pe sa Fally moi valeur au moins mise mo le roi mise mo asila kala a même pas na 2 parcelles a même pas na compte bancaire peut-être $1 million mais à rolekana fa na poto wala ba kabele ba bilamba ba kabele ba 50 € a roya ba no critiquer Fally ko finga Fally est-ce que mutura seleo na misika Kongo zata kufa déjà kala misika kufa de yependa mais c'est le Poutine auto miseta destiné état d'esprit quand même évoluer bien na ba plateforme ils ont volé bien net ya album c'est le mutayo kamona soki déjà innocent balou soki déjà innocent balou mais bato bayo karaté est-ce que c'est le mutayo kamona otoba soki déjà mortel 007 ya innocent balou et bato bayo kango te betaka te bayemela mwasi na eti wana eza ya loko émission ça la modélion madame oh ya solo na to ba disque ya innocent balou mais Inosbi mortel 007 ayembela ngo mwasi est-ce que mabno zolo bana mais adedi ngo mwasi na e bat nyonso ba yebi vous comprenez donc on so mona ba Nino Lokwa mwasi ya pembe ozoke ba Dubai ba Paris ba Chine ba Luanda partout otambola Nino Lokwa o pena kutana kabelo pena moi $500 moi makambu leki a fait de l'eau indiciel oh yemo pena Nine Lokwa ma grande dame moi c'est à pembe à chaque côté à tel côté
il y a voyagé partout les gars fédéraux initial au Kabala il y a pas na vendre na bi ah na sala be rêve parce que na Kabila ba mission mususu mongo on la comprendre que baza na succès te ba yebo yemate mais muto à l'équipe on se fallait pour pas di cap la merveille mais là ce qu'on on est là lo quoi merci beaucoup maintenant le ce qu'on lelo Kisinjora au boyebi a travaillé il pas Kofi Olomide BCBG fallait pour pas à sali carrière solo à soutenir fallait pour pas yaki à lobela sala tout et consort ayo kolonge pas fallait pour pas aki atamboli a uti ko zale héritier watanabe watale meme mikili depuis banda carrière na ye ya porte parole ya kolobela ba mission na ba parcours tout a sali la orchestre bele même ti na collège de nobles na orchestre ya présence sonné tu mo pe à son âme a passer la venir mutu mota me mara poto lelo héritier watanabe me poto ayo ko boudé ouais rançon le roi de la forêt aza père héritier watanabe les spiritas ba fanatique héritier basiliki héritier a corrigé la téléphone en ndenge normal allez ya pété ba plomb a comme so ko kumisa lelo fali poupa bino ba warrior bozongi ça y est ou pas biso to alokola na on est là lo quoi va comprendre déjà que toi na Congo tout ça la émission boy bazo leka ba fait na biso to mona bango boy normal on est là lo quoi stand numéro 158 na kermesse ya banda luana so qui déjà effectivement de wenge so qui déjà bango déjà ba warrior bazo boy na bango to ça le roi flex masana flex grand manager international na kati ya Congo flex mobile ya pembe so qui déjà balingi na bango ba vrai warrior bazo boy na bango to forcer bango te parce que lelo moni biso ngapena actuellement vezakle nombre de succès to beta bina masolo oyo singaka ya biso masolo ya orchestre mususu vraiment et toko tango te parce que ndenge babandaki ndenge bakendaki ndenge komaki wana ba warrior ba yebi ngote mais lelo Kisinjora quand même bozana défi ya munene ya robeta grand concert le 29 octobre le stade de Martyrs et zo senga ba marketeur à makasi ba promouvoir ba kolobela mais est-ce que Kisinjora quand même lelo azongeli fali na ye abi papa bango alegi papa abi papa na bango alegi papa na bango papa biso alegi papa bango papa na bino alegi papa na bango mais lelo ce que déjà moi te marketing on a zo sala déjà au sala de lo moi bien pourquoi ba warrior ko rejeter ka bongo aussi on tape à travailler à contribuer peu moi implice na bandeli ya carrière ya fali pourquoi mais tant à contribuer à sala musala na bandeli ya fali pourquoi leader sango la PC moté mais bitumba sko yaki obanda na tie komi lelo bazala te vezakle nga ba betanga pona fali ba bomanga ipena na bisayo na bunda ba bitumba na ba 20 personnes na ba orchestre mususu nga ba golua pena bona betaka bango ba tele marati vous comprenez na betaka bango ba golua pena ba betamaka na TV ku ba ko holo bate parce que le seul muta bundaka makasi soto tali pena na nenga makambu to on va faire na ba ken pia na ba mambo na loba vous comprenez c'est un manika yaki ya bandaki bien mais tellement le kilo kosa mbongo ami agimi qui changer le côté côté siko bato ba changer ba côté wana bo avez pas fallu bolongwe bokei kuna bo critiquer fali boya suko songa vraiment eza fali pour papier azana ndabu ya orphelinate eza ndabu orphelinate oh okendaki na ya po yozonga lisusu okeya po yozonga su non mais manike quand même mikolo azolobela fali bien azobundela fali abalukela ne papa ngai pe ndenga ba bete na lobango boy mutu nyonso ngana lobango bien pe na lobango clair mutu nyonso o azala pembeni ya fali pupa pe o aza pembeni ya fali de o azala pembeni ya fali na o aza ba o baza pembeni ya fali ba chroniqueur ba journaliste ba ministre tout ça soko longwe na ninga ya bien ça la carrière no ninga bien mais soko débordé yebage serpent limite yebage serpent yé na robeto venin wana rosenga bolimbisi mais ko makasi bolimbi makasi na olimbisi ezati ezalate makasi pene olimbisi ezati parce que fali pour ba Jésus Christ mutalimbi zera Jésus ata Jésus te de so bosale mabe boye bosengi pardon allez boké bosali mabe bofingi boye bosengi pardon obelo rosalinga pasi marqué merci parce que fali pour ala bolingo nae
Tout le monde a dernièrement Sarah Tola, sœur dans la PC Mbote. Et bah qu'on fait quand il a balar, bah fouta balar. Pour bayara ko fin la mère, pour yara bayara au lobama bébé. Mais bah maman va comprendre que ah t'es, pour ne pas retoucher t'es. Bah bundi c'est pour pas déstabiliser Fali mais. Mais les gens là on a vu que à sali vidéo à Sobina bina migolo migolo bloqué par jaloux on comprend les gens sont mis fallait pour limiter na à sa carrière na bien na pesca ba journaliste conseil na ba chroniqueur conseil bon ala le koso ya l'arte bon ala le koso te pour au sala gara émission internet pour batala yo pour mibali balinga o bala ko texte tomate yango pesa eza nzoto tomate eza nzoto o texte la tomate o mais tomate eza nzoto tomate pe ebebaka ndeni mobala ko bala mobala ko ya pa bali yo bo akeno pe wona atanoka inene tomate nzoka ne futi mai mabe bino lelo bo mo ya po bozo succès boye bo fini fali mibala poto Brazzaville ngola balinga bino pour aller à tomate pas même 200 euros 300 mais le mois catch au monte molango au moment où on mis danger on l'équipe fali au moment où on est danger tomate peut pour la tomate peut sur mai ma belle pour garder la tomate na bino parce que les lots tous à la fière na ninga ma bête ngaso na yé ou yé lisu a pour kanel qui makasi na pexi bino tout ba fanatique affaire la pexi bino ba fanatique BCBG la pexi bino ba fanatique so ya inosona na pexi bino ba fanatique so ya banani na pexi bino parce que ngala banga mutute ko ngala za serpent na banga te pona fali la robare muntu mais pona fali pena o tumolinga o venazo meki na fali molinga 6h na roya parce que mission ale ki fali ate toi qui n'a pas de bassin dans succès ouais papa ouais bassin maman na succès pas au Japon mais Japon pas maman le bakeno yibilo le la succès a fallu pour papa ouais mba beta na Japon ba japonais bazo yemba musique ya biso ya Congo est-ce que fallu pour nous okum ça numéro 1 est-ce que ça tikali ko beta na Japon na bi mais to beta ba payer pelé monde États-Unis ba lo ba anglais ba bi ngala ta mais papa ouais mba beta Japon abeta na Japon est-ce que fallait pour pas gagner là il est le numéro 1 numéro 1 c'est ça fini kanga les puta maman Là, ils nous ont bloqués là. Il y a le bus qui sort. Tu vois l'image, je vais dans la maman. Tu peux me faire? Ah, et après, je sais qu'il y a un aéroport. Madame, mademoiselle. Non, on va parler. Il ne peut pas prendre ta ligne dehors, possible.
Ouais, je veux une ouverture. Là, comme ça, là. Vous avez. Et je ne veux pas avoir beaucoup de gens à l'intérieur, s'il vous plaît. Essayez de débrouiller. C'est bon, les hôtels sont. Voilà, comme ça. Les hôtesses. Que les hôtesses. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Wifi. On va se placer, s'il vous plaît, rapidement, on va se placer. Papi Soul, modérateur principal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette conférence de presse. Nous recevons ici dans la ville de Pointe-Noire lui-même, l'artiste, l'aigle qui va survoler la ville de Pointe-Noire, Kali Ukuba, Djigap la merveille, le maire des Warriors, Papi Soul, à ton honneur, confrère. Merci, Emmanuel Kété, cher consoeur, cher confrère de la presse Pointe-Noire. J'aimerais ici signaler que c'est une toute première depuis que l'artiste fait sa carrière en solo. Il a eu l'occasion justement de se prêter, justement de se livrer devant la presse de Pointe-Noire. Je voulais vous remercier aussi, en même temps, vous présenter toutes nos excuses pour ce retard, qui est malheureusement causé pas par nous, des intempéries entre Alors, comme on l'avait prévu, c'était un point de presse, vu que l'artiste a fait un long vol, qu'il est fatigué, la voix ne répond non plus. Et nous savons tous que demain, il a un grand concert à offrir au public demain. Ceci considéré comme une prise de contact avec la presse de Pointe-Noire. Pour le faire, nous savons que pour réaliser un grand événement, il faut être avec les gens. C'est la raison qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes avec les brasseries du Congo, avec la marque Classe, qui est représentée aujourd'hui par M. Gislain
Tikaya, qui est le représentant, je veux dire le directeur marketing, responsable marketing, excusez, des brasseries du groupe. Alors, à ma droite, vous avez monsieur Balena Andris, qui est donc le promoteur, qui est donc le responsable commercial Interco. Et juste après, vous avez monsieur, tout le monde connaît, Nyoka Lessé, Edomo Patas. Voilà, Edomo Patas qui est donc un mécène de la place depuis des années. L'artiste n'est plus à présenter, donc monsieur Fali Poupa qui est ici à prendre pour vous. Alors ça ne va pas être des questions parce que je sais que beaucoup d'entre vous attendent des questions. C'est une prise de contact. Quand je le suis mis tout à l'heure, c'est sûr que Fali aura un mot pour vous et puis nous allons continuer. Fali Poupa, un mot pour les amis de la presse. Ouais, bonjour tout le monde. Voilà, je suis un peu fatigué, mais très content d'être parmi vous ce soir. J'espère que moi je suis prêt. Demain, ça va très bien se passer. S'il y a quelques questions vite fait, je ne pourrais pas répondre à plusieurs questions. Je dois préserver ma voix pour demain. Alors, on l'a dit tout à l'heure. Merci beaucoup, Rayon. Et j'aimerais signaler, s'il vous plaît, on va... Ouais, ma bossa. Ezoinda le 29 octobre Dicap la merveille na kati ya stade de Martyr. Ka stade non e salama na stade de Martyr. Nanu e salama te aigle toujours akokuka bona ndenge ya Tokos Loge donc vous il aura le 29 octobre pour sentir na moto Dicap donc souka net na film check. On est ensemble, c'est une question d'organisation et de professionnalisme. Check. Ya Willy Moucheni. Avec les bouffes et dit Badiata, encore et toujours, voici aéroport. Tout ça, Kassabou Bouter. Ok, du sous Vite faire à Brazzaville 5 jours et puis la journée. Non, on va parler. Il ne peut pas prendre ta ligne dehors, possible.
Non, regardez là, là, ils nous ont bloqués là. Il y a le bus qui sort. Chéri fini kanga liputa mama masusu tena kolinga kaka yo atabaya bale somo le roi mwasi azwa déception belé Silia Baloni leki ya batu ya la princesse Gilinda Silia Baloni siko mwasi mundu azwa très de déception mayoka musique on m'a be États-Unis bo imbango bafana nanga la mere mama bafana nanga kwilmada bafana nanga mama bokonzi yambanga ya golianga bambanga yambanga ya golianga bambanga aigle babiloko bofo pas aigle na parce que ba yembango de bamba on ba ratege ba place ba fait ba papa ba betaki fallait na comité mais fallait beti na ma pays mususu o ba mise mususu ba beti te si lelo actuellement fallait beti na ba pays mususu ya Afrique o ba artiste mise mususu ba sala baptiste non ba komate lelo fallait beti na ba pays mususu ya monde o ba mise mususu ba sala succès nanu ba koma ngote ba koma ngota ngote vena ngoli ke mamomi ya kanda mabe oh nini susu bo mamomi ya kanda e fa tumba kalombo ba bibo controverse bon séjour na Kinshasa nazako le bongo Dani Den le Real de Madrid tala makambo Warrior azako sala Dani Den le Real de Madrid comprendre ngoke oh nini boye kanda poto la kisabango pour la kisabango ngana za serpent oh beta rapene Romeo olongo biamba oh ba Warrior ba rabata logique ba Warrior ba ba mais ça doit battre logique so ba bébé robeba jamais mon Warrior tchacho jamais mon Warrior azali noir akombi pembe Warrior so za pembe ya robotamba Warrior so za noir choco frappant le roi a rotika la bongo na peki sibino comme ma fallait me na binoti mais artiste faut pas le comme ya aigle te azasta faut pas le fallait pour pas lobela raine na ba chaîne internationale fallait pour parler ba fanatique ya monde mo lobela raine déjà kumisa orchestre na yo sala si lobela makambu na bino soka album na bino simité eza faute fallait te album on a ni simité soki bino bo beta ba concert te eza faute fallait te banay ba beta ba concert te banay album simité mais yo yebi yango te ba album mais ucho ma simité neti album nini yo yebi yango ba album ba to bimi ya simité yo mtozo lo banga album yebi yango mo ba comme album ngana yebi yango te ba album ba misi ba to bimisa isa aussi baté ils ont aussi maté mi ange mi demo héritier watana be contrôler comment et non héritier watana be félicitations parce que vous avez ta musique bien les lors obeta na kermesse ya bandal et batba qui ne ba kota biso to ba mabe ba tout mais Robino Mundibs l'homme de succès papa yo mi ko ba benge papa yolo papa yoyo mobali ya pembe ozo pas parce que lelo bin na Philippe full boss a obeta awa na kermesse ya Patrick Moulele les 5 bina fila robeta wana $5 pas Patrick Moulele robeta wana et tant que Warrior soda la bouche autorisée ba Warrior pe est victime pe yembo liswa aigle ngana yaka wana pe koluba mais yeba OK petit sac lelo na oki de mo foot moko boye Robino Mundi ba obeta lobby le 30 na terrasse GD na Lemba a robé
bana wenge ba yo ça moi sabotage po amakaki ba vrai respect amakaki na bien pour ni congolais soki bino moko boloki be mission bolobi mabe ya batu ale mutso ba ya mia le ka émission soka lobi bino de bomona ka mabe ya bango wana de bino boloki be mission bien loko nde to fandi boy to tout monde yi mutute to fini mutute papa chéri jibe pia na musicien oh lelo za patron na orchestre na ye oh lelo ça na mbongo na ye oh ça pe ba succès na ye mais tant ya parvenir koloba ke fallait beta musique à lokuta oza si pena ngai pena na fani na lali de liaka lelo na yeba na ba millionnaire pour na fali oza si pena ngai soda la bouche autorisée na répondre que BCBG kufa orchestre ya vendredi samedi dimanche. Oh, merci pour la kermesse à Congo. Le là, vas-y mettre la kermesse. Yo moni fali la minute. Est-ce que nazolo bano lelo yebango? Et ça la mutu moko oh qui Robert sa fali. Asa patron pe mo kondi. Oh pena so tie mon on a peut fait $5,000. Ata 30,000 la beti. Mon colonel Patrick Ekiungu. Mon colonel Patrick Ekiungu. Patrick Ekiungu mon colonel. À vous autres. Il y a après il a caché les fallait Robert. Yo moni et biso to Robert là-bas. Kermesse mo boy. Va payer 5,000. Fallait ça niveau ba $5,000 te ba 10,000 te. Bito que la caché ba 30,000, 35,000, $25,000 to ye. Lelo Robino Mundibu azo beta concert na Robert concert les 30. Tu regardes soutenir ya na Bexi ba Wario. Tu regardes wana. Soki ba meki bitumba to munda. Musique ya kenne. Parce que le roi de la forêt le baki. Soki ba meki kotika te yobe meka. Fait na biso confiance n'est pas avec ça to esprit. Songa mbeli. Babeta li confité. Soko meki otoboni. Mais est-ce qu'on est ni côté monsieur bino Wario? Boza pour le roi de la forêt. Mais bozo nié jibem piana. Moi te bozo le kabola bango bango basanga na bango basali réconciliation. Bozo le bela le roi de la forêt. Bien mais jibem piana bozo tumbaye et tout et tout. Le roi de la forêt. Fali Poupa za petit à le roi de la forêt. Fali Poupa za petit à le roi de la forêt. Abandonne le roi de la forêt. Kala ya kala avant que tu aies la quartier la terre. Le roi de la forêt il Valère ya Fali. Ayebi ke Fali lelo azo sala ke musique ya Congo ke liboso parce que le roi de la forêt ba succès ba sala ba Koffi Olomide ba papa Wemba fala ça la raté ba ve ba kangaka mais époque ya ba ve ya époque ya be lelo 5e génération oh ba ignorer ba lo ba la raté mais 5e génération mutazo contrôler mikolo ba benga Fali Lay Didier o moni film moko botonner otala la film on a ba no lo tableau mo ba no bengo Lay Didier parce que yango ne yenda ko contrôler mokili ato batama ina mai ata bobomba nini yango fallait relaxer bino place yango fallait ça ba benge aigle Lay Didier ya tableau wana yena muta simi siko e monde mo Afrique mo mana Congo ato contrôler ba ye tala oh monsieur ou dans ça l'autre oh album est poli oh fallait mettre musique ya conquérante parce que lelo fallait ça la conquérant mo to hôtel misai des autres bibina que lelo fallait zo mettre la stade poto ni mabino boleki fali na danger to beta le 29 na stade yo le ki fali betasko luata terrain wana pamba wana total muto sala piaka total muto uta ko yemba te fo esala te to na besoin musique à sika to na besoin musique à sika faisi vena ngai to na besoin musique à sika musique à sika na mboka musique à sika lengi na loketo mais ba lobi ko yema na français ça que musique à sika merci la batutu voilà na merci la beche banda tata li bandi muna na pembe babi papa na Beni Moussaou papa na grâce papa Baswe et papa na bientôt merci beaucoup na soutien merci na assistance merci na batu tout besoin toujours continuer à s'abonner massivement na Tumba TV officiel merci encore une fois de plus na Keling Olela motema Patrick Amisi balobi Keling Olela motema Patrick Amisi na rata Montréal wana merci beaucoup na batu tout besoin toujours soutenir ngai pour la nini excusez pour la katio pour la nini congolais ninga ni congolais lelo bino balobi ke ba ve ba betara musique ba sala ba succès fallait ça la rater mais yeba ko lelo po ba musicien ba bima lelo po ba musicien ba ko ma leader lelo balani lokola Fali parce que premier album ya Fali droit chemin yango batu misu ba viaka ba sala album batu misu ba viaka ba maba musicien poto ba misu ba viaka po ba comme le roi des kings et bien ba ignorant Fali complexé Fali orgueil fallait kanga ba photo mais yo bien monté le roi a fait dans ça patron on monnaie bobala pembe
mais dans ça be relation la fête mais lobby moi on kabela pe ba fait ba défait est-ce que faire on lukanga ayebi déjà que pétrole dans soda ayebi que la main dans soda serpent l'homme de venin ngana dimna ba manike na dimna bango nyonso ba tsaka makelele ba yaka na dimna bango pona yebi sanga ke lipende na ngai yo ko finga fali na lobaka na ye ozala pas fali lobela fali mais manike lipende na nga oyo eleke lo ngino na kitoko ngam na yebi sanga yango oh pe kanga kanda so na yebi si bango kanda so lo ngibila lo ngwa pona fali na soki na wana yebi sa ba soki ba permettre sou ko finga fali so ba permettre le caractère ko critiquer fali to ko tika ka mitara to ta banani ba la njuta nga njuta ya te njuta za te mais ko bien boé je tiens la chemise non zong la chemise pardon s'il te plaît ba wa ba ta logique ba wario ba bato yo mitu salara au moto bino tu boko mine mo na bata wenge boko mikaka au moto obebisa moi image ya ba wario zonga na bozo ko to continuer merci bon séjour Naratakin, Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Balobi Mohamed Moleka, le seigneur de la ville, là on repose le cœur de Charity Moleka. Moi c'est Pembe, Babi bon séjour na Kinshasa. Balobi très bientôt Tozana Mohamed Moleka. Didi Yamba Easy Solution. Balobi Toureza à Tikotak. Et Roleka par Easy Solution, te dit merci. Na Jean-Paul Kabeya Wetu. JP, merci de me prendre soutien la bino. Mais petit sac, bango, baluka qui est bon. Biso to abi bali ba wario ba PDT. Ba wario ba PDT ba wario ba ne mi bali o ba telema ba na be tolomo ba na mamomi a bien ba na ba relation bien. Ngai na lo ba yango même tata na nga même mère na nga même famille na nga soka déborder kana comme de king. Bo ba yebino tu na kati bino. Ozala bokolongwa. Il y a la paille bokolongwa. Parce que donc tout le monde déjà de King Fali Poupa bon serpent l'homme de venin la main d'or n'a rien pour répondre bino parce que lelo mon journaliste ou ba lesbienne o ba lelo so il va fani na bango o kumisa leader ana na succès album abimi sebetite ozo kumisa ba journaliste ba lesbienne no o bina so na temps pesa ba no ba comprendre temps ba comme na petro mais bah comment la tanga va comprendre que ça bango ba journaliste ba lesbienne wana na ba journaliste o ya ba PD bata masoko OK boke na ba Dubai pour na cop ba peso ka o tema quel internet OK moi Dubai ba peso ka mo motam lo bitenga l'équipe petit sac l'été kota mo na mutuga e ya ko le petit sac l'été ouais kota mo le ko dans la car ya ko le kate vesa kinga so makana 2010 vena ngayebi car RAV4 nouveau modèle mission masobe na ngatena mo na nakina ba Luanda nakina ba Nigeria nakina tamula partout na ko enviété lelo to resona ke na simbo na na pele lelo lupangu na na bali moisson na bote na bana na pele mama na lupangu tatanga lupangu na sali ba orphelinat na pona ede batu bango ba ya no concurrence ozo mpana yango na ngi sa bango ke bino ba PD na ba lesbienne bosa na bandi na bino ki PD na ki lesbienne bosa na ba mission na bino so ko moni ke musicien zo lobela ye ezo simbate ana succès te ada ilunga pe arana ada ilunga sala théâtre un bon garçon aza pe na azana groupe na théâtre bana ko lobela ye nada international PD nada international atana groupe na comme ata journaliste groupe na ba fait nga ba sai baza pe na besoin luka ba porter parole ba journaliste ba lobela bango on comprend tous à mona respect ça réciproque pourquoi bino moko bolinka falité mais ba bo bimisa mutale ki fali ti lelo bo bimisa te ti lelo tala ne ba yembi fali na braza mitiseni ba oya memo na ki lelo vraiment miseni na ba gare ya présidentielle ba yeka pona fali yo so mona blague venanga Youssouf Masokolo DG Youssouf Masokolo DG millionnaire yokuteno sepeli alobi petit nanga ngai moko na kosomba 350 billets wana na tinelo bata braza ngai moko na kosomba 1000 billets wana na tinelo ngosikoyo na Luanda Youssouf Masokolo
camarade ya mon colonel Patrick Kyungu. Makameza obeba biso tola patron. Ouais. Biso tola ba patron. Maintenant sikoyo, merci beaucoup toko ma pratiquement na suka. Bako c'est la mukolo makambute. Ba te belé bazolo bakeno. Let's DK Mobutu patron oyo ayeb mamoyo. Biso tola ba patron. Ba DK Mobutu masalanga patron jeune moi à la na ala tara bien warrior ya solo, soda ya solo ba yeb mamoyo. C'est ça. Merci beaucoup papa au monde peut pas ça émission le kino gali bosso. Merci beaucoup to comme pratiquement na suka il y a traité la mission na éviter vous avez le défi makasi le 29 octobre. Ouais vraiment un défi à makasi le 29 octobre oyo. Faut affronter stade des martyrs. Jusqu'à présent tout le monde a une stratégie au besoin mettre en place vous les warriors. Ba stratégie est belé parce que vous comprendre que tozana na espace moya bien. Et ba ministère pe bayaka awa ba comédie pe bayaka bateau pe to kana bango ti bayaka et ils ont en place moko ba rôle kana bango biso pe to sala biso émission na ndenge ya normal ba stratégie c'est belé to bombi ba biloko mususu to rôle nga to bana ko lobato développer ba to fungola susu ba secret to développer ba secret ya ba stratégie na biso to lingi na biso ngote mais ba warrior nyonso ba warrior tous les warriors oyo ba sala ba réunion na bango ba warrior ba sala ba réunion na bango na ba commune tous les communes de 24 communes de Kinshasa pour que kala mingi awa petit sac na rubenga yo ba warrior ba baza besoin na yo ba sala marche na bango on a soutien à concert il y a fallu poupa pour filmer aux bango et biso toné to na masika na yebisa ki bango bakanga date ya lelo bakanga date ya lelo fali ipupa nenga zawana succès na ye ezati 2056 ça veut dire ba mise msuba supporter omoli lelo na kama omona ba mise mo boye oyemba na kikoso fala yemba na kikoso te oyemba na kikoso oki okese mo boye simbite osale lo carrière te lelo mo mise mo boye choko belé oyemba onga na danger na mise olati no linde cha mabe on a ticket à ma bête, on a moi si mon même pas au cabinet de $1000, 2000 balles. Mais bah y'a un gars on a pas TV biso dans la danger, l'idée on a toujours mis sur des prix pena pour tel pena pour orchestre c'est koufa, ayem maraté à bête raté. Mais yo on routine d'ailleurs kawana, mais on évite les serpasa. Nga banga mututi atanga, nga banga mututi atanga ba kombo ya bango tout. Parce que tant bino bo tanga komba fali bo banga te, nga pe na banga bino tena ça mino musique na bino zo simbanete. Merci beaucoup. Tout comme nous sommes pratiquement dans ce cas traité na la meilleure. Merci beaucoup na boss de boss Yannick Nia Rombox l'homme qui détient les drapeaux na kata Souda Fona boss de boss Yannick Nia. Merci na Trezege Mouzala balobi Trezege Mouzala de midi na robos na te Kacho Mongo ya Bakacho balobi directeur à cabinet ya boss de boss Yannick Nia pourquoi pas Patuchine Mouchine Mouya Patou ou akwe tout match yo yebi merci contrôler toujours ma solo Chamboui des fois Jean-Marc Chamboui Sylvain Chamboui Sylvain Chamboui na robot sanate Jean-Marc Abengele Biaï en direct de London Jean-Marc Abengele Biaï pourquoi pas Tony Biaï na kata Souda Fana motema batuya ya Jocelyn Biaï papa na Williami tozo ko pratiquement na suka moi deux trois personnes na yo poto kabona na pesi venanga José Ngoudi patron mokonzi na longo di chapeau José Ngoudi camarade ya bato mon colonel Patrick Kyungu mokonzi papa social et na boni mongo Fanny la belle ya zarabo pa mon colonel Kiki et mon colonel Patrick Kyungu et na boni bosani te ko pesa mote belé na odile manzaka nzakama awa bozo tout mon odile bozo fingo odile ngana on a lobité mais tant on a roya Izamabe Élysée beaucoup ta na PC mota trop et la bosse les samouraïs il y a Monseigneur Dangwe Wilkington animateur patron venanga ya kati na PC moté full boss bina filé full boss na PC moté les 5 et pas à kermesse à Patrick Moulele Moulex na sima commune ou la victoire et stand numéro 23 24 et pas à la princesse Julie Ndaya Kadi Diamant na robot sanate
ya Tchacho côté ya Zané Métis Kadi Diamant atamola na ba 5 000 € na kati ya ba sac ba 10 000 $. Kadi Diamant moi c'est kitoko Taralum na Zaina Meli Chicha Nali a pris moi 200 € futa moi transport qui est palais Kadi Diamant yo ebista numéro 23 24 et pas na kermas ya Patrick Moulele Moulex place Binefila Robeta et venanga Zakari Bababaso venanga Zakari na peso mota trop et ba fanatique tout balingara la main d'or Boleli trop émission petit ça vous pesa numéro plus 243 9 76 46 31 77 plus 243 9 76 46 31 77 bobenganga bozo wa programme toujours préparé qu'à Stade Marty orchestre en les obeta net aussi c'est mission awa mbala moko na ke beach ne na longwa na ke mbala moko beach na futi na suvi zombi biye na na kei pona na Maiken d'Afrique parce que mikolo belé na moni Maiken te pe ya les seuls musiciens na pesa ki défi pe na bandeli koloba yango ko fini na bino bolombi mais na yebisi bino tous les leaders ya Congo azoboya fali bobimisa album na 2022 biso na bino tokotala nani wa l'équipe bino na succès tokotala nani na monde bayebi onga la lobi yango wana merci beaucoup batutu balinganga na pesi bino mote DJ Abou na Efomi Club DJ Mboma international na Efomi MC Yvon DJ Maoula merci beaucoup aussi ça va nous souhaiter merci beaucoup merci beaucoup merci la main notre président de la République moté ma maman Denise merci na maman Denise oh la sala merci na gouvernement na biso oh ba osala musala kitoko na sengi na population na sengi population mobimba tozala ini tosambela pona mboka na biso et que liboso mama changer biso pe to changer mentalité na biso de que to soutenir pe fali oya osala fier ya mboka pe Afrique pe ya monde mobima merci na yemoko de King Fali pour pas du Cap la merveille Marabi et le pipe de Holo el petit et le fantastique et le mosissimo les trois pharaons et les aigles il y a la paille. Merci beaucoup de Batutu, merci pour l'Andibiso. Comprenez que tu as dit bon là la main d'or, Babi, l'un des soldats, il a fallu Ipoupa, véritable warrior. Merci Nabatutu, merci. Nazar Ole Labino tout ma bien, merci beaucoup et Rondo. Oyo, azu coaching, Rondo azu coaching. Il y a caméra défouattée, à changer ma mort formule, n'a idéologie. Merci beaucoup Nabatutu, merci Nabatutu. On continue toujours comme ça la confiance à Tumba TV officiel. Merci Naba au tout besoin de soutenir de Pau de loin. Merci Léon Mboma Mokonza Autriche. Merci Léon Mboma Mokonza Autriche. Nazar Ole Mabe. Merci Elise Mboma, Bijou Mboma. Tout besoin de soutenir Zakari Mwamba. Portez-vous bien, c'est parti.